ya liboso na ebisio ke nazana tata moko aleki batata nyonso aza konza banki na nga aza tata pe mama na ngai aza nyonso mpo na ngai me amonanaka te olobaki na nga na ndimi lelo na miso ya bato naye koyebisa yo ke lumiere oyo tata na nga apesa nga ekomi mpe ya yo yo nde okomi representant ya lumiere ya lola na bolingo na se na moi oyo nazinanga sifakamonia oyo naye na liboso na yo balingaka nketi balingaka limono balingaka soda na bango yoyoyo eloko yango eye toa mpe na swate bafane na ngai yo biso nyonso tosabone masivement na kati ya Congo Winner TV nabengi bafane tu abaelefila nyonso bayetu balinganga bayetu balingaka mosala nga bayetu bosepelaka na mosala nanga bayetu nasepelisaka na bandako nyonso olingi olandanga lisusu bien donc bomonanga lisusu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV eza chaîne oyo eye kosepelisa biso kosepelisa yo totalanga yango nasengi abana siso bato nyonso balingaka ya nzaka kosabone Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabunji, Banouzi Yamboka na temps réel, chaîne Kangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. C'est kaka moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabunji, en direct de Londres. Babito s'abonner massivement net na film. Congo Winner TV, Sarah Kabunji. S'abonner massivement na chaîne Nabino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, ya yemoko la Cléopâtre Sarah Kabunji babi moso aleki ngolo na moi. News la kati na mo péduse la bien honorable René Makondele donc tout y est donc voilà quoi. Juste pour notre web Sabino qui est beau s'abonner. Yaka na Congo Winner TV ya boss na biso Sarah Kabunji la Cléopâtre veut dire moi si o ya leki ngolo nelengi balobi na chaîne wana ozala jamais déçu talara yemoko. Essa
Misa Malaye, Pwela Mokule Malam. Amen. Vive le marié. Gloire à Dieu. Vraiment, tolobaki ete ntango tosangani makambo ezolikala mboka. Amen. Vraiment tozala maladi. Amen, il offre des billets. Andoki. Comment on a dépensé pour la mamisa? Alors, papa. Amen. Amen. Bosala biso bisi. Tokomaka lelo ande makambo mpe mabezo.
fois et moko to gagner temps. Mbangu papa. Tu dans mon ensemble Messi. Elle est la qui peut parler si le saut. Et maintenant, nous allons dire maman la première. Celui de l'eau pour la mission cassée. Amen. Amen. Et que c'est mes amis. Si on tous la bagarre, tout le monde va la caler. C'est qui n'a pas de naïe. C'est comme pour nous. C'est quoi le nom pour naïe. Pour nous, ce qui a dit, il ne sait pas qui. Il n'a pas dit quoi pour nous. Alléluia. Pour nous. Ce qui a été ça. Avec les vaccins, on a dit. Si on commence à 0 mètre de place, à 0 mètre, pour la télé. Si on est alléluia. Pour la alléluia, il faut. Alléluia, la conteste. Prophète, vous qui il y a encore constitué le foyer, mais il y a encore 5 qui vont cette unité. Par l'autorité que tu m'as donnée, Père Céleste, je prends de la main de cette femme qui représente toute la famille, la main de mon frère Maëlma, et je retire tous les pouvoirs parentaux qui régnaient sur eux et qui dominaient sur Maëlma. Vous avez besoin d'un papa, il y a Sifa ou bien représentant. Tout salam alaikum. Papa, s'il vous plaît, venir. Tiens là, si je ne connais pas mon bail, sa main droite, amenez-moi sa main droite. Il y avait quelque chose dans la ligne. Attends. Amenez-moi cette main, donnez-la moi. Merci papa. La vôtre, vous tenez encore parce que vous m'avez donné. Ok. Papa, ça c'est votre fille. C'est votre fille. Oui. Vous confirmez aujourd'hui que vous avez accepté qu'elle a grandi, qu'elle est devenue mature, elle peut fonder son foyer seule, sans votre intervention. Oui. Bien. Ok. Par l'autorité et le pouvoir que le Seigneur m'a donné, aujourd'hui, je retire sur vous l'autorité que vous exercez dans votre famille sur Sifa et qu'aujourd'hui nous la déclarons mature et qu'elle veut faire seule son foyer avec son mari sans que vous interveniez. Au nom de Jésus. Amen. On peut retirer votre main et vous allez. Merci beaucoup. Vous pouvez mettre encore le mot pour qu'on a merci beaucoup. Ok. Vous téléma bien, vous talama. Maemba, on dit ça tout bon. Tableau nié. Maemba. Bisous, bisous, bisous. Au moins kakaye. Ok. On dit que balaye kovivre na ye la nisama na makomi ya kolinga ye na makambo nyonso. Nandimi papa. Koprotege ye. Nandimi. Kodefendre ye. Nandimi papa. Ce qui montre mieux que tout le monde peut faire le travail. Azali nani? Nzela ya vie na ngai. Yo azali nzela ya vie na ngai. Yo azali lumière na ye. Ok. Ozoyebisanga na miso na tike. Ovandi omoni mibali te. Omoni kaka dikaprio. Nami kaka dikaprio papa.
oyebisanga ke okozala soumise epai na ye na ndesama eleba na nzambe. Oui, nandimi papa. Okotosa ye na nyonso. Merci. Ano oyo esalami na rolo epolaka te ebaka te lokola nzambe azali. Ntango nateli yango ezingami lidusu eza te, nsima moko ekangami. Elakisi ndenge bozobalana nde bozolakisa yango mokangani libela nzela kobengeza. Eza biloko esali na moko ya bato ezalaka elembo ya kolakisa ke Sifana DiCaprio azali moto moko eza elembo alliance na bango tobondeli mpona kopresenta mepa na nkolo. Seigneur, baano oyo yango nde eza elembo ya alliance ya DiCaprio Mayemba na Kamwanya Sifa. Seigneur, sanctifie yango na makila na yo pour que bisika nyonso Mayemba kozala Sifa azala représenter. Bisika nyonso Sifa kozala DiCaprio azala représenter. Na briser ba force nyonso ya basali oyo ezaki na kati ya alliance oyo. Siko na bulisi yango na komisa yango biloko bisantu na kombo na Yesu. Amen. Ano oyo zwa oyo ezali atai ya mosaka mwasi na yo présentame pa watu Alleluia. Tozalaki te lelo nefa toyoka akakoyebisaki ye te azosala alliance na ye apromettre makambo azokotisa alliance. Bolanga. Ababeli malgré oyo. Ya liboso na ebisio ke. Nazana tata moko. Aleki batata nyos. Aza konza banki nanga. Aza tata pe mama ngai. Aza nyos ko ngai. Mais amona nakate. Olobaki nanga na ndimi. Lelo na miso bato. Na ebisa yo ke lumière oyo tata nanga apesanga ekolite ya yo. Yo nde okomi representant ya lumière ya lola na bolingo na sena moi oyo bolingo. Sifa Kamwanya yo nde okomi sens ya solo ya vérité ya molai ya mokuse ya monene ya mbongo ya bozi. Merci. Mon général, au bord de